puisque le but de l'alité et ça là tout le monde Vital Kamerhe pas naie a fêté Noël. Kamerhe a na maladie ndenga lilaki comme patron quand ndeto ebisaka bino a commis comme patron kalati comme millionnaire. Et puis il y a aussi la Kamerhe. Il y a un ministre wana Taeshimo bana luka Kamerhe qui est d'Afrique du Sud. C'est un Rwandais, alors qu'il y a ancien ministre ya Rwanda ya agriculture. IDP c'est viva. Viva. Fatibe. Béton. Combattant toyebi sibino na moment oyo politique comme elle est. Parce que bolanda ki lobby fatite tate. Na ba gouverneur nyonso. Parce que a posé bango problème. A lobby boye pourquoi na ba province na bino bitumbeza kaka ba déso des apona nini. Chaque gouverneur abanda ko s'expliquer na ndenge babanda ko travailler kuna na ba province na bango. Awa na yebisi yo bolandi prière o mokonza mboka bongisi abongisi awa na minute oyo combattant prière ezo bana parti à 22h bomoni même na ba pasteur bazoleka même oyo tobengi même na ba écran parce que balakisa bino ete lolenge sujet oyo bokobonde la paix mpo na mboka IDP c'est viva awa na minute oyo nazoyebisa yo prière ebandaki lobi lelo lisusu ezali ekosuka oyo tobengi le 30 lobi prière wana bazobondela mpo na avancement ya mboka bandeko nyonso oyo mokonzi ya mboka konsultaki bango boyeba ete babandi koyamba bango moko na moko parce que mokonzi ya mboka lelo lisusu akokontinue oyo tobengi na bagouverneur nyonso apres kokontinue na bagouverneur nyonso azoyamba ndeko oyo tobengi baatulukwebo papa nayebisi bino politique ekomi ele il fallait mutu nyonso ayeba bisika oyo akozala na gouvernement ya union sacrée gouvernement ya union sacrée tokozala na baministre ebele te bakosa bino te même bakopesa défense te parce que nayoki même na baréseaux sociaux bozoloba ete même azwi oyo tobengi défense toyebisi bino ezali lukuta munene yeba déjà même bazopropose oyo tobengi assemblée IDP c'est viva combattant d'élite na actualité lisusu tozali nango yeba déjà IGF Gilles Alingete balobi avant tous les ministres babima il fallait passer la bango audit bisiko ozali yeba déjà Willy Bakonga akoki mabiso te ministre oya finance oyo tobengi Willy oyo tobengaka Sele Aboul yeba déjà yepa akochape biso te awa yeba déjà avant tous les ministres babima yeba déjà bazosala bango audit ande oyibaki biloko ya mwasala na mba combattant d'élite à part wana yeba déjà chef de l'état Fachi Beton la bakabal nyonso babongisamaki na babongisaki yango ekwei na mai boute kolanda communiqué ezalaki a partir ya lobby lelo patrouille ezosalema oyo tobengi a partir ya ba 01 oyo tobengaka étendue ya ville ya Kinshasa bobi sur les États-Unis d'Amérique mpona détecter parce que boyebi bien Kabila ava bimawa même oyo tobengi bapiste oyo tobengi atterrissage ya baavion toloba azwaki bapiste ya atterrissage wana ayesaki yango milai par rapport à nini bakunda oyo tobengi bapareil moko ezali bapareil ya mabe il fallait États-Unis d'Amérique akozala sur le terrain mpo adétecter biloko wana nyonso aneutralize yango IDP c'est viva kobosana te Kabila ayebisa biso nakoyebisa bino abie te nakoyebisa bino abie langage wana à tout moment tosalaka yango analyse mais ndenge azwaki Fachi au pouvoir azokenda ye a pas de caméléon alléluia papa nayebisi yo représentant ya pape azali awa na Congo d'ici bientôt soko yoki show la kei ou bien mbongo akei est-ce que tali yo tolobaki boye makambo akobondela bikeko
na mboka oyo abuo awa tokobondela nzambe oyo tobengaka ya kipamvita tokobondela nzambe ya oyo bizamba mpungu tokobondela nzambe ya liko oyo asala lo na pe na mabele parce que bato église catholique babanda kobongisa oyo tobengi gratuité enseignement papa toyebisi bino ozala calme d'ici bientôt oyo ozomona lokola bambololo lokola bachanel bakoma okosala maladi bolandaki ajara ya suberwa kokima azokima Kinshasa akosa nyo aza na coronavirus. Est-ce que mutu lokola jara Suberu aza na coronavirus? Parce que a comprendre ete bakabal oyo tobenga milemwe et resirte bakabal nyo somona mi na poisa ba mercenaire awa bazotanga bakombo oyo tobengi ya ndeko oyo tobenga jara Suberu Kabila mama Olive Lembe yango ya kosana ki papa toyebi ba jane ezalaka na Kinshasa oyi kozwa docteur nemoko achubi mwa tonga mabe komi misa fulufulu na munoko olobi ote ngalingi na aplike crispo na coronavirus mais oyo tobengi docteur ni na cheka ki amoni asa na coronavirus yeba deja ezali oyo tobenga tout la mwisi yasa par rapport ya nini Shadari aza le premier mutu akendaki na Kabila ti oyo tobenga epa na wesh na Tanganyika. À part wana, le premier mutu akitana Kabila tina Katanga, basone tina Kinyarwanda. Papa na yebisi yo ezali fuite parce qu'à comprendre ete États-Unis na Kinshasa, oyo tobengi CPI na Kinshasa, bamata bakita. Kala mingi te bazo sala bango umugama. Baute ko yebisa bino. Et pas oyo tobengi biri kikaya Karubi. Aute ko yebisa bino par rapport à nini. Azomona d'ici dikopa mabe zolinga mapona kwa kokanga Kabila ezali pa mate soki tuna mutu yo so FCC mikolo omoni bango bazoleka sur ba écran mikolo babatami parce que ba comprendre ete télévision ekomi bobu mutu yo tozokebisa mingi ezali mutu tobengi Moïka Sange o azali radio ya muke bisika azali tolobi yekutwa ke de CPIT bachaye na zo congolais moko abeta mbata bandeko na biso ya wewa balobi bazala musala ebele epa yango ikasa papa na yebisi bino na Kinshasa awa leo tozo fete bonne année tozo senga na Fachi Beton mukolo muto FCC akofongola mbanga na cette fois to sala ba déclaration te to sangani ya mobondo inde na parler na ye bisika zali akozwa bambata ande to interpeller pe to yebisika songo tango to kobete bambata to yeba ete aucun jour à voir les canaux médias aloba na kombo ya bana mboka papa na yebisi bino tozo kebisa groupe to bengi ya ba ndeko ya ba journaliste ya Ngwanda tozo na ba déclaration na bino bozo sala na poto boyeba déjà soki Fachi azalaki na Kinshasa ate akendaki na biso politique ya mbangu mais peuple congolais a kufi politique Fachi akena biso politique ya lekrobolere a sauver biso peuple congolais a botoli muto azalaki na armée oya azalaki oyo tobengi même na défense même na cour constitutionnelle a désarmé sans licence là sans congolais moko akufa toyebisi bino bato Ngwanda boyeba bien tozelaki bino baya ko consulter bino boyaki te bosali groupe ya bino bosalaka bofingaka mokonzi ya mboka bozala ba ojo na bino na bilongi na bino boyeba bien tokosenga na communauté internationale babwakela biso bino lokolo comme un colis parce que nde bokenda wana même to comprenez te même kayu na poto bobetaka te bobanda kolia mbongo oyo tobengi ya RDC à cause bazozwa mbongo bazopesa na ambassade na biso oyo tobengi ba exilé politique Fachi alobi na politique na ye ba exilé politique bakozala ata muke nde bokomi kolela bocomprendre ete moyen bokende kozwa suba mbongo ambassade bokenda kolia babatela ba mbongo na ambassade bolia aka mbongo amu Fatina bosalaka na bambiasi na poto toboyi yango soko lingi yaka na mboka parce que gouvernement union sacrée tolobi toujours kala liboso merci pour la longa na sukia wa chinois to betel président merci maboko makasi IDPS viva IDPS viva IDPS viva bonjour nayebi ke poli nga mpe na poli eza nango makambo eyaka nango boye to boye te alors zala déjà na vigilance ou soit zala aux aguerre toninganaka
parade qui misi bamboro rwande. Alors tika ko la lisa parade vraiment donc monde mobimba pas même au konzamboka na ebisaka bino papa yaya na ebisaka bino parade oyo eza parade ya makasi ebundi bitumba 40 à 45 ans boto bote tozo tindika slogan yo la kisuko pole mais biso to poli mais tozo lo bande alors son ça slogan na biso fachi be alors oboy no fachi beton longwa na yo ande oboy fachi beton osimbi câble à courant OK libé oboy fachi beton aussi j'avais le meilleur au coup Philippe après ça mususu basala kerera bayebi saka soko oboy fachi katisa kende brasa mais keba en 2021 au coup des président ya Union africaine donc au katisi Maroc au coup ta Chilombo be au katisi na Nigeria au coup ta Mukontombo lube au katisi na Tunisie au coup ta Mukishibe OK na Madagascar au coup les grands esprits be en tout cas betela Chilombo e maboko makati tokoti na kati actualité politique. Il faut y avoir qu'est-ce qui s'est passé. Makamuni eleki journée à lobby. Boeto boete. Alors aider toujours tous dans la vision puisque Napoli n'a pas supporté Malite. Alors slogan on a Fachi Beton des zones Sabiso Fachi Beton. Kishibe. Moma Ibe. Pourquoi tombo lube. Les grands esprits be. Boulan quoi ça be. Makanida. Yekola slogan bientôt au musala. OK na 5000 boto tous les Fachi Beton au telemi bo. Tokolongolo ande autres. Mais yo mo asa bengana batu na présidence. Ça je me suis en abotuna ye. Fachi la muika tongo bo. Union pour la démocratie. Nazo ye biso ba mama kuna ba yebi na bango chanter. Soka ba elie bamboro. To continue kata actualité politique. Oyo tozo senga na service au président Gilles Lobby ba merke bazo sala service ya bouclage ya contrôle biso lobby tozuka ka cible mibale ya makasi pona ba kasongo ba surtout bazo sala bouclage donc en proximité à Kankokolo donc na ngambo ya Kankokolo ba immeuble nyo surtout ezawana kitana ngoti boy bandale bambororo bazana kati Kobo e biloko tozolo bate kende na notala yomoko o sala enquête, salande enquête. Merci président. Donc immeuble nyo surtout ezawana. Yamana na banda ko yebisa bino. Oboyi couvre feu ya mokonza mboko zamboro. Sabilokos, merci maman Mwika. Place ami balé auto ciblé. Omoni l'échangeur. Banda kwa kitoko wana nyoso. Merci Yaya. Balobi place wana eza cible ya Barwandais. Alors il faut comprendre que non, auto loko taki loko la scope bouclage. Auto pesa ba aki les droits. Merci. Donc bamboro bazali. Ya on mona ki mu kontombole moko azoke. Ya on je vous dis quand Fachi parle donc c'est salami. Alobi que ce n'est pas l'état bamboro ba kamata bisaka basa nini. Mais Roubert Okosi malade bozo comprendre te. Fachi be. IDPS viva. Fachi Asali et Loko, ça c'est du jamais vu. À moins que ça la politicien Makasi. Mabunda bandako luka moyen ba signer mikanda bi makende mais yemoko Miki Meli na ndenge na ya sana Dubai. Na ndenge formation même pas batuna ye ya F-Soso. Oto so ya kana bango balobi oui mabunda sana Dubai. To Azaria Soubewa qu'est-ce qui se passe? Hier à Kosi malade. On est sa maladie fabriquée. Azaria Soubewa a un coronaté. Il est ministre ici pendant 20 ans. Azamutumoro jamais collé. Donc, ceux qui ont bateau va commis la peau malade, Bazabango, puisqu'ils ont tous les biens. Bazana ba moyen surtout et kotia bango que non, bazo coronaté. Mais comment ça fait-il que bateau bazana vie a bien le rôle à Bazaria Soubewa, ba bien au bazoué pas ba congolais illégalement. Pourtant na zobe la corona. Mais yangona na zobe sabino Azaria Soubewa a kosi malade, yangona bomonine Afrique du Sud. Bakulutu bazalia wa boye bake Afrique du Sud ezali place moko bakimela kango makasi pachibe soko chetembe bizi makara kimela wa na Afrique du Sud
Bizimakara. À qui maintenant l'Afrique d'ici? Comprendre Azaria Soubert tellement que tu as choqué ma cassia ou en parlement. Tu as vu quand on me dit ministère, il y a décentralisation. Botolaya. Mais Botolaya, il y a un quand on me l'a nakabiso. Bauto suspendre auto bengi vol ya Air Rwandais. Maintenant tu as il y a Betela Fatima Boko Makasite. Bambororo Baye. Bato Mabomo Bolandi Baye. Mais Baye na Air Rwandais, Soge Rwandais. Mais pour le moment, va suspendre ba vol wana jusqu'à la date il était. Mais ayoka ki yo tellement que on réagit ça qui a que non. Té to boy Air Rwandais to ayoka. Mais nazo presse information ba lobby Air Rwandais aboué. To beteli beto maboko makasi. Donc yo zala toujours li silikolo ya. Oyo ke formation ya mabe yaka pesa président Gilles et Mathieu a qui les droits. Au tellement oboyi Azaria Soube wa longo akende ministère mais à la portée de tout le monde. Mukisha Lobby, je suspends le ministère de la décentralisation pour l'attacher d'un ministère il faut comprendre que Awandenge Zaboye c'est Fati ou rien. Awandenge Zaboye c'est Fati ou rien. Toboy Makamwa Bambororo. To continue à actualité politique. Hippolyte Kanambe mwana mama Marceline Alingaki Akima Akende Zambi. Kochate Mbete combattant lokola yo nde muto azalaki vigilant. A barricade ba route a pelisi moto. Ba pine pelaki. C'était na Sakanya. Fatibe. Yo solo baba kangele biso kabila même population lokola yo aza veillé. Abi Fatibe to mona lingazo kende bol. Ba barricade zela. Na Sakanya ku. Balobi koleka ate soko lingo kende à travers Tanzanie. Ba barricade zela lobi moto pelaki. Appelle ici même donc dit par libosa kana yanani ya cortège na yeleki ya mibale leki ba comprendre que yena no lekite ya moto bandi na Sakanya donc Kanambe voilà ki akima akende Tanzanie ya wana na banda wa Sabino mais c'est Hippolyte Kanambe soso abona mais ya na sénat siège Fatibe yoko ba politique a Fati Kanambe alingaki akima kende oto bengi Zambi ça n'a pas piteni population lokola yo population lokola nde batele balobi Kabila kokende te yaya omoni ke photo pesa kitenga yezu raison kitenga yezu lobby place bayambi yo chaleureusement elingi koloba te ke balingi yo makasi. Tal exemple Yesu Christ mwana Masia mwana Nzambe bayamba ye na Jérusalem mais batu ba crucifia ye batu baboya ye bafinga ye basale sabotage baza batu ya Jérusalem place Kanamba kitaki lelo balobi okokende na Sakanya ozana ndeko na Sakanya benga ye yangona na batoto Sakanya Mungu bukubarika Mungu anabariki batoto Sakanya na yoki balobi bote bateli bango couvre-feu 21h mais pourquoi la police aux banda 20h batoto Sakanya banashimama tutamfunga kabila mu manteneshi sote atakimbia sote batamuua ya bizoni na kati mumuue batoto kude banakatala akimbia abi wewe komba iku yaka abi utakukimbia pana ya tana logo na yo comprendre kabila leki puska twana ba congolais mususu batelemio kabila songa kabi mais kuna balobi okokende te ba pelisi au monde ba finir ezali ba pelisi moto balobi okokende te. Toujours dans la actualité politique, Félix au gouverneur. Bolani Moukontombolo a côté sa 7e conférence na ba gouverneur. Félix Azan Bolingo. Boyoka ki na message na ye aloba ki to kosonga na 11 provinces. Ayokeli bango na mawa. Alobini les actes de sabotage des nouvelles politiques publiques ne seront plus tolérés ni
impuni. Donc cela veut dire politique oya sika oya commettre en place. Oya ko saboter yango à kozala donc ekozala tolérer et puis ekotika la jamais impuni. Qu'est-ce qui se passe? Ayebisi bango. Omoni nde na yebisa kibino que après 3 mois na bandosa la bino otobengi inventaire. Na sala ngango te pourquoi? Puisque tu as qui n'a bien en coalition. Puisque Bamsouzo a la lingomba F Soso. Et puis je vous dis vrai, Nana Sabo et Nasa Fatibe, président République démocratique du Congo. Alors, Banda Lelo, ceux qui te continuent en 2021, tu les qui si 3 mois, yo pesina, yo eva. Et puis, à Bakiseli Bango, Ebisi Bango, Ndenge Sawana, Ndenge, Bomoni Mando et Utosila. Bino surtout na sali bino l'autre côté na sengi bino inventaire puisque na yebaki alors oh yaya bon c'est la beaucoup mona yemo ko le baki que tokozonga na 11 provinces au la moral jour mususu kotala ka boye kolosi lwalaba nini nyoso tout basalisa ngo ba pesi ngo Jacques Abulaka bon donc un embouchement tozu soki lusambo soki nini kuna tozu yango to sangisa yango to pesi mawesha. Alors qu'est-ce qui comprend? Alors il faut bien comprendre déjà que nous quand on déjà instruit bango après si bango déjà mot de passe. Donc pour la union sacrée à ça déjà très chaud. Qu'est-ce qui se passe? Bolana Yambaki, Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi. Jusque là rien n'est infiltré. Mais Moïse Katumbi comme Makuna à lobby, je ne vois pas l'importance des élections. Moïse Katumbi. Fatibe, Mukishibe, Yana Sabino Fatia a commis les rois béton, Sa Majesté. Voilà. Tozongi na Otobengi, Royaume Congo. Il y a Otobengi Yaka. Puisque Fati, bon, dans le bien, Yoko et Nanan Moutounine pour postuler, et d'ailleurs, tu peux réviser. Otobengi ba réforme électorale. Pour postuler, il faut à la Congolais de père et de. Et puis, nous avons proclamé les aposteurs Moukou. Moukou. Nous avons proclamé un Chilo. Nous avons parlé de ce que nous avons entendu le mot Amai. Nicolas Char. Bête à ma boca. L'union sacrée. Après Jean-Pierre Mbemba, na Moïse Katumbi. Bolandi déjà présent Gilles Cordon à Ebsibino. Si tout va bien lobby, Bakoyamba, Otobengi, Bati du peuple. Puisque Belé Boyoka qui tout ça, Moutoua quoi Sabinoté. Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Moutoua Zana, majorité Koleka, Bati du peuple Azate. Qu'on ne vous trompe pas. Donc lobby, Yemoko lobby, Ndenge Batubaso Loba, Nengwana ou soit Bayambi, Bango, tout ça, ceci, c'est là. Namoko n'a qu'aucun mon côté. N'a qu'aucun tous mes députés. Tous mes députés, il y a AFDC et pas Moukotombolé. Alors qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il faut comprendre que rien n'est infidèle sur la Jean-Pierre Mbemba. Rien que Jean-Marc Kabunda Kabunda. Nde mutu asalaki wana lokola neti lisu ya peuple ko ngai na sepeli na eloko moko ewe na monaki na moni muku antombolo alati vesti ya bleu ciel bango nyonso ndenge mo soko yebi politique te tala basindi c'est-à-dire union sacrée bango nyonso na sengela Jean-Pierre Mbemba ba vesta o teki tem sikoyo feso alati ndenge mo na patia zu yango wa merci muku antombolo ala yaki na plus affaire oui, bien côté. À ça, on a plus à faire. À quitter l'aéroport, on a plus à faire. Partout, plus à faire. Les lots. Balati, Bangonio, son déngamo. Et ça, union sacrée. Merci Jean-Pierre Mbemba Congo. Aux hommes, on a Congo 100%. Donc, union sacrée dans un Sabino. Et Zama Solo Kitoko. Fatibé. Union sacrée et Zama Solo Kitoko. Pourquoi? Bilonion surtout Bomoni. Jusque-là, Moutoko Sabino. Rien n'est infiltré. Là, bango babimi pas mon Tombolo, ba journaliste abaye, ba pesi ata explication mon côté. Yo sala analyse na ndenge na yo, asala analyse na ndenge na ye na sala ndenge na nga. Oya ndenge na nga saka mon Tombolo lobi, ça ce n'est pas Genève. Ah ouais ça évangile Fatibé. Donc yaka na bolingo tosunga peuple congolais à ce pays là. Il y a un moni Otobengi Moïse Katumbi akei kuna à lobby, je ne vois pas même l'importance ya ba élection. Voilà. Donc en 2028. Donc nenge zabo il faut zonga na makanisi ya prophète pasteur wana ya Ghana. Oya ebisa mu kwa tombolo au jour à venir. Yonde faut telema Fatibé. Au telemi au lobby Fati ou na kati actualité politique na comme on opposé parole te bolandi na ba réseaux sociaux.
Oh Vital Kamerhe pas naie a fêté Noël. Bon ça ma ressource bazali. Et surtout bande qu'on a biso ba diaspora. A de cœur di Kembers, ba Désiré Lusamba, ba Otobengi Roger Luma, ba donc les grands combattants, hein, ba fier Damas na kati à Londres, lobby totalité ya ote vidéo ezali en peine azanango. So luki na la kiso na mpandi. Oh Yaya, boya to bundela. Ah. Biso nde to bundaka. Soki mutu asali boy, sili botala. Ta Yaya. Je m'en fous. Et ça, puisque le but totalité, et ça là, tout le monde Vital Kamerhe Panaye a fêté Noël. Les alliés Baïma Chakala. Vital Kamerhe a sali prisonnier. Prisonnier jamais. Soki banungu nungu kolanda yango te amwa ke oyoka yo moko ba pesa l'information mais ba publier kolanda te Kamerhe sana e maladif ndenga lingaki akoma patron kande to ebisa kabino akomi scope patron kalate akoma millionnaire alors juge Nyanginde il faut travailler et puis 23 Congolais au détriment d'un Burundais et puis yozo sepela batika Kamerhe ya ona monaki ministre wana Tayeshimo bana luka Kamerhe kenda Afrique du Sud Rwandais, alors qui ancien ministre ya Rwanda ya agriculture, toujours dans quatre actualité politique. Mina Kuboyoka qui a sengi pardon. Avant senga pardon, il faut senga pardon le peuple congolais, a senga pardon nanzambe oyo moni pasi oyo bango basali biso peuple congolais boyoto boyote. Puisque Boyoka qui mina ku lui seul chez le président de la République a se plier. Mina ku basa ebele. Jour wana papa telemi à l'obité kotana la gutu biso azayas. Jour mususu elandaki na ela kibino mususu na kombo soki ya nani wana abanda kosenga. Alors cela veut dire awa FCC aboué. Yangana moni autorité morale na bango a commis autorité immorale. Arrivé de 4 bateaux de pêche, deux pour les lacs Tanganyika, un pour les lacs Albert et un autre pour l'océan Atlantique. Plus d'1 million de tonnes de cuivre et 78 000 tonnes de cobalt produits à fin de novembre 2020. La Turquie a octroyé 50 000 dollars comme soutien au panel chargé d'accompagner le président de la République à l'Union africaine. Donc Turquie babimissima som na bango ba pesi panel za organo za chargé ya ko accompagner Fachi Beton Mokonjamboka na otobengi présidence ya Union africaine. Voilà, Mike Kamerhe place na acheter ngona. Mike Kamerhe à l'obiboy. Les entreprises américaines continuent à manifester un vif intérêt d'investir en République démocratique du Congo. 2020 sera une année chargée et importante. Pétition contre Godin Poyi et Kota Kilo. Godin Poyi et Kota Kilo. Alors il faut comprendre que non, papa Gilbert Azolo va doser. Mais l'objet de ce na S à Longwaki. Alors Godin Poyi et Kota Kilo. Toi na posana bangote, il faut passer la musala solent le lenge ya muku antombolo. Le lenge ya mukishi puisque yenda sana vision peuple congolais.